article honorable hein. Mais alors ceux qui peuple congolais les lois ça peut sous bateau comme honorable et ça mawa mingi et exemple bateau ça ko changer ba avis na bango ba leader ko ça ko changer ba avis na bango ça ko pesa lelo et linko lakisa que ba ça ba honorable te ba ça ko ça la déshonneur ya bango moko ba ça peut ko déshonorer ba engagement ba ceux qui devant bateau ne soit ko landa bango mais alors pour la niko konde benga bango ba honorable ba ça ba honorable te ba ça ko ça ko tsa bongi na kati ya mito ya bateau na zone sima ba pas décidé. Merci maman Nabiso Mise yango to benga kayo maman sage honorable te yé vraiment na ba kombo oyo lobi aza vraiment déshonoré pamba te bande comme ça bazali ko comprendre te lelo bande ko belé bazali ko landa bazali ko comprendre babi que non DSV ozana raison pourquoi ozana raison parce que makambu oyo soki to yebi yango te omoni ba radio ezali ebele oyo ezali koya ko kumisa soit ne mwanda ntemi ba radio ezali ebele oyo ezali koloba ke voilà mwanda ntemi a lobi makambo wana te pe asali yango te ba radio mingi ezali kokota doute to lobi mwanda ntemi alingine ko soutenir ya chichite akeye pa ya kamere alors bandeko kamere congolais to rwandais wana pe ezali mutuna soki kamere azali congolais likambute mwanda ntemi kende ko soutenir ye soki azali rwandais esika nde tozali komona mabe yango wana tozonga nanu pe ami bu ushiri nde to passe na bande komisusu eboto matondo mingi papa diana sulu futu ndengo sukisi ndenge nga na bandaki likambo ya koloba ke ko comparer ke ne mwana ntemi ake kotala Tshisekedi na limete to ne mwana ntemi ake kotala Vital Kamerhe ezali identité ezali ndenge moko te ndenge na bandaki nango na début donc il faut qu'on identifie que ko kene kotala Vital Kamerhe ezali erreur to pe mbeba monene de la part ya Nemwanda Ntemi. On ne peut pas aller voir Kamerhe na situation otozanango parce que Kamerhe a soutenir balkanisation du pays. Donc ceux qui Nemwanda Ntemi aketa la Kamerhe azali pe mutu oyo azali ko soutenir balkanisation du pays. Donc na o etali masolo ya poko alelo, il faut effectivement battre lobela. Mais là où il y a le problème, c'est que ngai personnellement la quantité qui est en face tozana ba membre ya BDK au baroya au fait. C'est-à-dire que tozana ba bundu dia Congo to pe bundu dia Mayala au baroya pour pas continuer dans nzela ya kolobake eza lokuta Nemwanda Ntemi alobaki yangote makambo wana esalamate poto assurer débat contradictoire ou remema biso na vérité. Mais apparemment on s'est retrouvé entre biso na biso bon ambiance bon enfant en face on a adversaire wanate. Donc conclusion on dirait une victoire parce que tant on te déclencha qui makambo il y avait des adversaires en face. Mais le ba meli paiement, topé na ba conscience na bango, ba comprendre qu'on n'a pas menti. Inutile y a qu'on mentir sur Nemwanda Ntemi tolobi de vérité que azana masolo na biso de toutes les façons. De toutes les façons. De toutes les façons. Ce qui de Nemwanda Ntemi est de notre côté. Bande konanga. Apparemment on s'est retrouvé entre biso na biso pour ambiance. Ndeko na biso meka kokanga radio na yo avant obenga. Ndeko na biso kadima kanga radio na yo ofini micro na yo pause soki ndeko bushira silisi nde to kopesa yo manoba. OK, papa na biso ami bushiri ozana manoba. OK. De toutes les façons, ngana lingina lobala bandeko ya bundu dia Congo, bundu dia Mayala. Ba e banso bazali kokota biso doute. Bazon di mabiso te. Na lingina ebita na bango keme ezali kama ko souffrir te. Parce que d'ici 3 semaines à peu près, donc les 15 ou le 20, après avoir Soka Longwe, Afrique du Sud, Lubumbashi, Kinshasa, Goma, Équateur, Kinshasa, donc Etienne Tshisekedi na opposition et Sangana pour n'avoir le Marambo Italie, candidature commune. Donc ça c'est clair. À ce moment-là, tu as la vérité, Robima. Tu as besoin de toutes les façons de moi, et de quel côté? Ba proposition ni na roya nango, makanitini na roya nango. Demande quoi à Bundu dia Congo? Oh ba fingi biso. Oyo ba fingi batu ba illettré balobi ke batu batanga ba classe te balobi ke biso ozo comprendre te nga na pesi bango rendez-vous na moment où on a voulu poto yeba de quel côté Nemwanda Ntemi se retrouver ceux qui Nemwanda Ntemi se retrouver du côté du peuple congolais parce que le peuple congolais aujourd'hui est incarné par Tshisekedi na makambu na ya dialogue entre ma parti ya vraie opposition pour na koyeba ko bimisa candidature commune. So il Nemwanda Ntemi côté wana. D'accord.
pas de problème. Mais ceux qui ne m'ont temi, à qui côté à Caméré, na kata négociation wana, topé à qui côté à bateau, bateau s'opposer, na vérité à peuple congolais, à ce moment-là, j'espère que bateau va bomabundu dia Congo, j'espère que bateau wana va rotika ko ebisa biso, ba longi en Congo, ne mankandala, je sais pas moi, poubelle ou autre chose. J'espère au moins que bateau va la conscience. Parce qu'aujourd'hui, bateau va que preuve exacte. Même si tu as démontré, même si tu as prouvé, on a voix et bébé biso. Pour nous relaxer, que moi na temi a trahi, mais bateau bout de Congo va insister. On a la petite rendez-vous dans 3 semaines. Parce qu'il va l'obliger, de moi na temi est obligé de se positionner. Ah, vous allez l'obliger. Il est obligé, il faut se positionner à Zawapi. À gauche ou à droite. Celui qui va se positionner côté à Caméré, donc a choisi Hippolyte Kanambe. Alors, on a promettre que le bateau bout de Congo, que Ngamoko n'a pas bord d'une émission pour nous démolir complètement. Parce que là, il ne puisera plus avec nous. Mais ce qui est dans notre côté, la vérité, il doit être avec l'opposition. Et tiens, tu dois incarner les lots pour nous aussi Kolamboka, pour nous tout changement et l'état des droits au pays. Donc, celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Donc, on a un temps, seulement le temps de Opesabiso encore une. Pour les lots déjà clairs, mais bataboum de Congo, bazo persister puis bazo signer, ya rolobaki, oh alobaki bongote, alobaki. Non, ngali kambu to rolobeza souté. Ngali kambu ezali que aujourd'hui ezali mondialement connu que le monde n'est plus de notre côté. Donc je ne vois même pas pourquoi il y a un débat là-dessus. Mais ngali que les lots sont en face ya bataboum de Congo, pour to bimisa ba artillerie lourde, to bimisa ba minduki to lengelaki, mais apparemment naza étonné un peu perdu. Dans l'émission, il y a un moment qui est toujours la même chose. Nous avons un argument de taille, mais basé. Donc, papa dit n'a pas eu de on a pochiné la magité, mais bazo y a été pour retenir le langage de la bangoana. Ceux qui peuvent kibi, ceux qui peuvent sentir que nala le qui bango mabe, je ne sais pas. Bah il y a pour tout bimisa ce que argument, tout peut être date, jour, mois, heure, seconde, tout bimisa vérité, il y a rencontre wana, il y a un autre de la bangoa, mais bah y était. Donc je crois que l'émission n'a pas soin dans le bagi qui est. Si c'était comme ça, vaut mieux il fallait tout un maxolo et un moto, ndenge nazo ko insister que lobby nazalaki nangana ya chichi, lobby nazalaki na monsieur Valentin Moubake, makambo danze. Samedi passé nazalaki na grande conférence, il y a eu des personnes à Liège, donc makambo ibe ku nezalaki somo. Waneza ba révélation oyo Moubake ya lobby non, lokwa bo provoquer nga boyoka. Abimiseli biso ba makambo susu oyo tozawa tozo comprendre te donc to yebi que il y aura mort d'homme, to yebi que mboka wana match sili quoi. Donc, match il n'y a rien à faire. D'ailleurs, il y a sécurité. Il y a Tango Mobutu. Il y a sécurité. Il y a Tango Mobutu. Il y a Mamaki na ya Titi. Lobby. Tango ya Titi Amoni Mutu na ya lobby. Oh non, na ya wapona protection na yo. Na ya wapona bimiselo ba. Babiloko ya samai. Oyo keno batela vi na yo. Bona boy. Kabila, Hippolyte Kanambe Luka Abuma yo. Alors, il y a Titi Atalier bo lobby. Écoute mon frère. Hippolyte Kanambe Kabila, c'est un dossier ancien. Alors, monsieur Kabila, c'est un dossier ancien. Parle-moi du futur. Oelinga nini. Et là, on y a Sikoye Nangopona, Tobongi pays parce que pour l'instant, total à venir. Hippolyte Kanambe est comme il est passé. Donc, il y a voilà un message. Oh, Tovandagi Boebi, surtout dans la Salouana. Tout ça, il y a à peu près une dizaine de personnes. Tovandagi besoin de réunion, il fallait tout ça. Donc, Makambo intéressant, il y a aucun de l'avant par rapport à ça. Mais ouais, on a terminé dans le lobby, ils sont intéressants sur l'adversaire baillé. Mais Bazaté. Donc inutile n'a s'éterniser là-dessus. Je préfère encore causer la peut-être lobby, n'est pas dire dans lobby. Tout la micro le koya, tout le la makambo et ça moto. Oh ils ont ya lobby. Oh ils ont d'abord mort d'homme, mais oh il y a moins en tout cas aujourd'hui, il faut bateau bazo défendre baya. Baya non comme ça va argument là, on prend na yoka kiangote. Ba lo banani lo ni bazo lo bazo reprocher biso, ya lo ba non bazo mentir. Nous mentons en quoi? Makambo est tellement évident. Tout ça kosa nini. Voilà un peu la réaction de papa Diana sur le foot. Nabanzi papa Nabiso ami Bushiri ndenge bazali wana bazali kolanda biso bakokota te. Omoni lelo papa Nabiso odon pambo ndenga zali koloba bargima na biso ndenge toali odon nabanzi oyebi mutu na yo bien to bombi yango. Ba arme lourd. Tozali kozela batu oyo bazali kokotela mwanda ntemi o alobaki bongote. Oh bozali na compréhension en français ezali moke bo comprena ki yangote tolingi batwana baya bakota comme ça to banda lettre par lettre ndenge bango balobi ke non phrase moko to zui to baloli yango na lingala to kei na yango comme ça to kende na batwana totala vraiment que soki biso to kosi alors batu banda to banda ki koloba jour wana bakota ki
pona mbala nkomi akokota kaka na makambo na ye ya makambo misusu mais débat vraiment que po alonga na makambo oyo akolonga te bato ebele mpamba te tolakisi mabe preuve que non Mwanda Ntemi azali ko soutenir Vitali Kamere eloko tolobaki alors toleka nano epai papa na biso Kadima amemeli biso nini Kadima topesio maloba mpe esika ozali kobenga na intervention na yo eboto papa Diana en tout cas na sengi na bolimbisi liboso na papa ndeko nyonso bana na radio pour na makelele oza ki liboso na radio bon intervention na liboso na zo pesa na papa Odon Pambumbote pour na yebisi boy ce n'est que normal papa Diana continuer sujet au lisusu lelo parce que ne Mwanda Nsemi azakaka oboye biwana à partir Assemblée nationale likolo aliwa bato bundu dia Congo te. Ne Mwanda Nsemi c'est un grand leader abanda ba mouvement de bandakala et il est parmi les rares leaders ya opposition au Kabila le père Musée akangaka bato mi baye barate donc abanda musala ne kala azana bato ebele ce n'est que normal sujet na ye et de la répéter chaque fois troisième fois ya moeza kutumuke pour n'engana zokara idée au biais ya kokende 12 rounds ce n'est que normal pour aza leader munene boso na zongi pona nani sujet na biso ya lelo ya ne Mwanda Nsemi il faut kokende na début mama mise alobaki un peu avant faut que na début ko tala origine ya mutuana ba idée bande ko supporter liboso nde boyeba vision na yeza neni pona futur ne Mwanda Nsemi a toujours été un leader tribal ye abundelaka Congo mobimba te ya Congo oya se abundelaka Congo oya ka donc peuple Congo na mouvement na bundu dia Congo soko kei na livre na bango babengaka livre sacré ozana Bible na bango makongo eza ekomama na Kikongo soko oyebi Kikongo te na yebi te sosi ko ba ko traduire en mais ekomama na Kikongo soko oyebi Kikongo te okoyeba ya mopete okoyeba makambo ba lobaka pe kuna te ba nini ba prière na bango ba réunion na bango ba salaka ngana zana Kinshasa parfois soko ki ko assister kuna soko yebi Kikongo te moyo keloko ezate mais ne Mwanda Nsemi c'est un grand leader intellectuel akoma ba livre musu na français et intéressé ba africaniste mususu mais okozo pe tant okende ko yoka quand même kino alobaka nini mais tango okoma kuna yo loko yebi Kikongo te donc oza perdu yango là ce n'est que normal à supporter Kamere pona ye likambo ya Kivu etali ba Kivusien etali yete do ye azane tribal ya yo kipi makambo ya Congo central ya Kivu kuna ata supporter Kamere etali yete do yango na zo sala bomo donc botala à origine na ye pe boye ba pourquoi zo supporter Kamere donc pour lui Kivusien kufa te eza problème na yete ba sala ki confusion ba ki le monde c'est na le bunde la Congo ya Congo mobimba c'était faux et archi faux et approuvé Minosiko bonasuki aba badiana eboto papa na biso tokei epai papa na biso Isaac Mbele toyoka yo lisusu na intervention na oyo ki bandeko basili koloba eboto. Merci de ce venanding à Rojong Silanga Maloba vraiment débat ya lelo ezali kitoko bon na zomeka kolobela makambo ngana lobaki le ngana lobaki parce que j'ai zo soutenir lelo ngana lobaki que tolobela makambo ya Mwanda Nsemi c'était avec ça pour ça nangai ezalaki que baninga o nyonso tout desbesoko o kanisi pe malamba fichier ezali mokolo liboso na lobaki ke na kolobate nazozwa ba palpita ezali pona makambo yango pour tellement que les camarades ne Mwanda Nsemi les toujours qui ont na ebandeli et pesa biso passe et pesa nga personnellement passe na lobaka na ko intervenir te ozo yebango pe mokolo yango très bien c'est ainsi baninga na biso nyonso wana babanda ko lakisa biso to tanga te ba français ou biso to yokola ezaki yango bien te ba komiko yebisa biso eloko esengela ki biso toloba deuxième phase deuxième round ba monanaki mais toujours luka bango awa arkima baya kopesa en comparaison na o toujours yoka on toujours mona toujours kambote azo continuer per tout ce ko kenda suki pe wana test singa na lobaki ça ne sert pas que tu rien ya kolobela ye to bossa nani ye to kenda l'essentiel o ya kolobela ndenge ni stratégie to koza nango po ba o batikali kuna bazwa message po bayeba ba ko voter nani nde na sens wana ngana lobelaki peut-être conférence za gandengwana les arrêtés que
sujet ezali wana mutu akoya nango ndenge desve oye olobi kaka ndenge okoloba wana le solisi tolobi amen amen c'est amonde tozo boya makaba ba pasteur balobi ba pasteur wana bazo nyokola bato balobi soki balobi bato nyonso balobi amen yango wana nde zoloba non il faut un débat d'idées lero yozobimisa sujet moninga mosusu abimisi likanisi mosusu abimisi likanisi makanisi nyonso wana nde toyaka nango na conclusion kosukisa koyeba nani alingaki boye nani alingi boye eloko nini tozolinga c'est ça le plus grand problème yango nde nalobaki ke tolobela ye yango te mpo tozopesa mwa poids na sens que arigima eza te na baninga na ye azopatapata makambo ndeko kadima alobi eza yango nga mpe nalobelaki mpe yango église wana soki église soki eza parti politique na Congo mpona kosala parti politique il faut ba province nyonso ezala représenter na parti wana mais le monde entier na yebi te parti politique na yebi so église na ye eza kaka mpona côté moko boye côté mosusu ekomaka te bon na yebi te c'est ainsi na lobaki tobosana nanu ye tokende sur l'essentiel yango wana nde makanisi na lobaki ne monde entier asali biso mwa soni baoyo bazalaka na ba hypertension bakoko kufa mais bakoko continuer mosusu kobela pour le monde entier parce que to kanisaki te to yebaki te que le monde entier mais ko sala biloko ndé wana mais baninga baya ko yebisa biso qu'est-ce qu'ils veulent au juste o iloko nini wana batangisa biso français to rwana mais lelo baya ko lekisa biso sur na Kikongo ke iloko ngo elingi koloba nini voilà intervention na ngana zaki nango tozana kati ya conférence mais mutu na mutu akopesa makanisi ya monique ezali malamu mais mutu yoso wazali ko bondela Congo d'une façon et d'une autre yango nde mutu na mutu ayeba place nini azoko cha lokolo oyo azali contre Congo biso pe tozali contre ye parce que mboka ezoko kende soki tolamuki te mboka ekokende yango wana tozoko recruter na alliance ya ne monde ensemi na Vital Kamerhe parce que Vital Kamerhe azana ida coup congolais te pona ne kwenda kosalie na mutande wana na suki na wana na zongisa na maloba bat bazai bele na kata conférence jusqu'à ce que tokosilisa mais trouver kaka compromis na conclusion et boto. Merci Eboto. Nabansi papa nabiso Isaac Mbele ozali konyata. Bande konyoso bazali konyata. Roger Kacha bazali konyata. Odon Pamba azali konyata. Tout le monde. Nabansi bandeko likambu oyo ezali kolekana ezali likambu ya blague te. Moto nyonso tu azwa mayele. Moto nyonso tu azwa mayele na makambu otolobike. Mwana mboka asutenaka toujours mwana mboka. Mais lelo to komi komona mwana mboka olie a soutenir mwana mboka akeko soutenir mopaya. Ngai bandeko obo zali kolanda lelo. Soki Vital Kamerhe azali Rwandais, mwana ntemi alingaki kokende ko soutenir yete. Lokola Vital Kamerhe azali Congolais, yango mwana ntemi akeko soutenir ye. Ngai na mutuna ngana tikali ke Vital Kamerhe azali Congolais. Yango mwanda ntemi a soutenir ye. Soki azalaki Rwandais ndenge tozali koloba, moi est-ce mwanda ntemi botala nan chef spirituel akoki ko soutenir Rwandais? Peut-être ye chef spirituel wana nzambe atalisi yeke Vital Kamerhe azali Rwandais te azali Congolais, yango akeko soutenir ye. Alors ngai pe banda lelo soki émission o esili na kolingana yoka moto te a convaincre nga lisusu que Vital Kamerhe azali Rwandais na koyeba ke azali Congolais pamba te mutu oyo akeko soutenir ye aza Congolais pe azali oyo bino bobengaka nzambe ya bundu dia Congo oyo bobengaka mbweteto molimo santu yende ayebi molimo santu batiaka tembe na yete ye ayebi aza Congolais abongo ngai mutu molimo santu te oyo abima soki na makombo nini. Yango bandeko na kati ya parlement soki bomoni mutu azali na suki ebele mandefu mingi il faut botuna tina na yango boyeba. Soki boyebi te bokoya kokuta ba réponse na yango. Pamba te parlement mobimba mutu ya suki ebele pe mandefu ebele ezali na tina ezali bilembo. Bilembo wana Odon Pamba mutu akoyo koyeba mpamba te azali papa leki na bango mutu abazair ya solo bandeko esengeli toyeba. Toko kenena no pe mama na biso Clarisse Akwala malgré mokolo mwa lelo ba défenseur ya bundu dia Congo bazali te pamba te tomoni mutu moko teke oyo abanai ko tia tembe alobake non o français bolobaki bien te bo comprenaki te makambu yango ebimi na mesa omoni mabe na biso za ba congolais soki bomoni ke bandeko bazali sir le vrai sens
bolingaka bondima te ke bozali na tort. Soki biso tomonaki ke tozalaki na tort, tolingaki tolobake non bandeko wana baza na raison. Mais biso toza na raison. Bandeko pe baya bakota balobake non DSV makambo boza kolobake non mutu na biso ya mandefu si basomba kie banda kala azali ne mutu ya Hippolyte Kanambe azali mutu ya ndeko na biso oyo Vital Kamerhe ngana kobenga ye ndeko na biso Congolais na kondima lisusu te azali Rwandais azali Congolais parce que un Congolais amandefu ebele suki ebele ye mutu a voté ye azali na ye etant que Congolais bongo ndenge nini ngai mutu na fani na kati na Congo te batu bayebi ye malamu balobi ki aza Congolais ngai na boya te a partir ya lelo na kondima ye aza Congolais parce que chef spirituel molimo nde mutu ezali na ye kati na masolo ya liti ya Congo tala esika oyo peuple congolais asombami tokende epai mama na biso Clarisse Akwala mukolo wano tunaki bandeko ba question bakangamaki me lelo tozali koluka bango bamoni be preuve ben ko démentir lisusu molimo santu a tromper bango eboto mama. Merci maman papa DSV na moi bande ko sur la conférence on a pris bango mbote na balandi ya radio Lisolo omoni papa DSV na kata lettre o mona te na komaki go dans la vie l'ennemi éternel n'existe pas. Il y a des phrases mot clé. Alors dans la vie, l'ennemi éternel n'existe pas. Donc, quand on a une phrase wana, nazo mona que na kati ya na ko linga ko kotana na kati ya ne mona temi linga ko tumisa parce que ezali pe moto yo to le be pa to ke na pe pa aza moto ezali moto oyo a côté ba boloko a moni pe pasi na makamba politique. Donc à un moment donné na kati na ye akoloba bon lokola moni pe pasi mingi boy il faut akota na stima ya Vital Kamerhe. Maintenant ngana ndimité que na kati ya politique motasala ka politique na loi ya ekolo na sens que ya koloba que na monaka plutôt motasala ka politique na loi ya affinité ni ngana zana ngona moto yo na ndimité que na kati ya politique mota bango ba monaka que est-ce que moto ya zali moto ya Congo bien moto ya Congo te bango ba monaka que nani akoki ko mema biso lumière na eloko tozo sala. Donc ozala Congolais à Brazza ozala Congo ya Kinshasa donc ozala Angolais bango ba ko mona wana te bango ba ko mona bekolo te na politique bango ba mona ka bekolo te bango ba mona kande nani azana lumière oyo akopasola makambo soko tali na Congo Brazzaville ba ministre mingi bazali bata Congo Kinshasa ba Congolais ya Brazza ko yeba bango pe kaka sikoyo na vo ba ko yeba te. Donc la politique bango ba yaka na idée te que OK est-ce que wana zali mota Congo bango ba yaka na loko wana te d'où au moins na sikoyo ndenge nini ne mwana ntima ko loba ko dans la vie l'ennemi éternel n'existe pas parce que tango ya comment on doit avantage na ya comment on a avantage na ye a comme bien na caméra parce que caméra peut a rendre ba service. Maintenant zali wana nini a ko kota siko na tima caméra wana bunda pe parce que azapi na kanda o ya kota ba boloko omoni azapi moto o ya kota ba boloko o yebi soko so muta akoche ba boloko soko bini après ko sala nini o linga po bunda contre ye donc on appelle Vital Kamerhe pe asala ki ba campagne ya Kabila metango bongo ba swani kuna asali nini akomi ko kota sikoyo akomi ko bunda sikoyo contre Kabila. Parce que politique ezalaka makambo ya sentiment te politique ezalaka makambo bolingo te politique ezalaka combat ezalaka ndenge kapo dans le baka il faut avoir les nerfs solides dans la politique. Donc moto akoko changer na ye position soka moni que te wana ezala avantage na ngate exactement ndenge ba pasteur basalaka il y a ko prêcher par rapport à avantage na ye ako prêcher par rapport à bandimité. Donc na carte ya politique ezalaka na loi ya affinité bango ko tala moto nani nanga to koki ko coopérer
maintenant sikoyo tango ko simba ali yakini na nzela wana maintenant eloko oyo ezali dangereux pa ya papa na biso ne mwana ntemi ezali nini parce que ya ezali na langage ya clarté ya lobaka na masese langue de bois maintenant na langue de bois wana ezali azali ko anyoka akoki pe ko dribbler na yepe camere akoki na yepe ko dribbler camere pe à comprendre te donc na ndenge papa Kazadi auta ko loba wana que mais moto ya yiko sangisa te azali moto moko azali très dangereux parce que soko otali na côté spiritualité na ye na ba kimbangi baza place moko te na ba gouvernement bazali place moko te donc ya ko sama kamona ye moko donc ako kenna na makamona ye moko na ndenge na ye donc azali moto te ana ba discours a ko sangisa bato non azana ba discours a ko sangisa bato te d'où tango tata papa DS va ko sa ba mission ezali pe bien pour ko rappeler ngo que ye azali moto a ko sangisa bato te parce que na kati ya discours na ya lobi bien que bon luka moto akivu pour na kivu asa de l'accès déjà intention na ye que pour na moto akivu bon luka moto akivu donc ya ko ko loba te que bon ngana zala moto ya na lokola kivu et moi ni passe mingi ngana zala président pona na bongisa makambo nyonso mais pona nini pona kivu batiaka moto kivu donc pona ba Congo batiaka moto ba Congo donc ana discours moko ya ko rassembler te soka ki na discours ya ko rassembler kasi déjà a mener que discours en spirituellement na ba simo kimbangu na ba kimbangi na ba bubam on moni bien que bazala bango diviser donc abananeka ko diviser même ndenge ya ke na ye pa Vital Kamerhe wana akosala isusu ba division kuna donc azali na stratégie na ye azana ba intention na ye o même bandimi ya bundu ya Congo ba ko comprendre ye te parce que ya alobaka langage moko ya clarté papa Kazadi ya uko lobango alo ba livre o ya secret ezali donc ezali na ba livre oyo ezaka na Kikongo ezaka na bato ba yoka Kikongo donc ça montre déjà comportement na ye parce que ceux qui y a lingaki ba congolais ceux qui papa ne mona ntena lingaki ba congolais kasi akeko sala politique te papa na KDSB kasi a commis ba livre wana na français pona ou bien na lingala parce que azana mosala makasi ya kosala mais tala ya ko la politique alors que éducation moté ko manquer na Afrique ezali éducation ezali politique te ezali éducation donc soki moto asimbi éducation ni wana moto ayebi makambo ya yebi yango ya yebi que éducation ezana te mais ya kolanda nini na politique omoni donc wana ezali banzela ko pasola wana ezali banzela ko landela ne mwana ntemi na nzela wana pona bokanga ye na sens nini pona bozwa ba argument na côté wana to eloko nini ya ko sa na politique ye ka savana kana spiritualité la spiritualité dans le sens nini parce qu'il y a quand même un livre mingi tant que muta quand même un livre mingi il faut expliquer que na bato ba livre wana ya commis parce que tant que ya ko zala te bato ba ko interpréter ba livre wana mabe donc d'où ce qui muta quand même ba livre ni mo ko expliquer ba livre mais tant nani ya tiki ko expliquer que ba livre ya commis ko na politique est-ce que politique elle ba livre ya comment wana non donc erreur bato mingi ba ko mona kate ni place wana comme il y a lingina yeka toujours il faut ba mona ye lolendo na ye angona ko landa ba kama ba politique ya lipe na ba règlement de compte na kati wana ko bossa na tenge dana ba règlement de compte na kati parce que ya sali ba bolo parce que politique est un règlement de compte donc na succès na ni wana. Merci et maman Nabiso Clarisse Akwala nabanzi bandeko bozali kolanda biso na kimia nyoso tu na cadre ba masolo omoni congolais ndenge tozali kolobake na masolo ne mwanda ntemi soki a changé ba côté ezali likambu ya mbongo oyo liboso asengaki $380,000 na massacre oyo esalamaki na Bazaïr bafuta ki ye mbongo wana te yango epesaki ye kanda alors akendaki epai ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba que soki olingi na soutenir yo alors ngai nazala premier ministre alors lokola Etienne Tshisekedi atalaka nanu ba makambo ya ba premier ministre te tout d'abord toluka mbongo toluka mboka na biso ebonga
lokola yebi ke Vital Kamerhe apesaka mbongo tien Tshisekedi ye abundelaka mboka ya solo bandeko a changer na ye kote mutu oyo asombami na mbongo bandeko ezali mwa pasi po azonga pamba te ne mwanda ntemi azali na ba problème ya mbongo ebele mais IDPS ekopesa ye te tika alanda na ye Vital Kamerhe oyo azali congolais oyo azali ne rwandais te bandeko na banzi soki congolais aza ko soutenir rwandais cela veut dire azane rwandais te tokoki koloba ke biso ba congolais na kati na Kinshasa na ba rwandais banani baleki na population mais soki biso toleki mais pourquoi bato wana baza ko gagner biso baza ko longa biso soki a soutenir ye cela veut dire que azali congolais ya solo bandeko tozali ko kende malembe na suka ya émission na biso tokotia mwa lo yembo nde tokoleka na mwa ba minute ya kopesa bandeko mpoto yeba kokota ko clôturer masolo na biso ya mpokwa mwa lelo. Chefulumba na konyo telema na moi mpona sela elili na yo Bonio weli boye gainanu na suite Talaka mpe na sima mulumbo boye Baba bozo banyo sosali Opokanisa na loi Eveline Lumengo Oye kobebisanga motema na ndimaki te nasengi na yo papa ozongelanga Gode balanga kamba ya bolingo ya kakaka mbala moko kanda mpe ya lisano ebongi oyebisa na moninga ya kosala ngai boye mulumba nalembi nzoto Fredi Kazadi ochafle mulumba ye apapa yebisa baparomba ya kokata likamwango olambaki nabandi kolela yo ebikasali yo koto na yo mulumba na ngai naluki yo utu mobimba omonani zaitwalangalanga olopasima banemotingia sandasolaki oke ezotoka mabele na bana pesi na bango ya kozala sepela mabele na bai na pesi na bango ya metata zala bilanga mabele na bana pesi na bango ya kozala sepela mabele na bai na pesi na bango ya metata zala bilanga Merci papa na biso mayamba kuna na régie na loyembo ya kitoko na banzi bandeko o bozali kolanda biso vraiment tozali koloba na motema moko mboka na biso ezali occupé mboka na biso ezali occupé na bapaya soki omoni biso togangaka butu moi mpamba te tozali komona ete mboka ezali kokende na kokufa ya solo bandeko mboka na biso mboka ya Congo ekokabwana na yango bokoma mikolo oyo botala mpe ti tokokoma bandeko bokomona la République démocratique du Congo yango eko kabwana na babiteni ebele ndeko na ngai ozalaka moto abandundu Bazaïr moto ya Kivu Équateur ba région nyonso tu bandeko tellement Congo ezali munene ya kosakana te départ ya Congo bandeko bobosa na yango te mwanda ntemi azali na apart na ye na kati ya division ya Congo
makambo ya mboka ya Congo soki omoni ne mwanda nteme azali kokota pamba te azali na gato na ye esika oyo Congo ekokabwana na bitini bandeko yango soki tozali kobeta mbela mpamba te soki Vital Kamerhe eke azwi na présidence bandeko boyebaka Vital Kamerhe na Hippolyte Kanambe ya solo bandeko bazali eloko moko. Soki bolandi Vital Kamerhe alobaki pourquoi j'ai choisi Kabila, mais ako yebisa bino te ke pourquoi sikoyo aboyi Kabila ayebisi bino pourquoi lingaki Kabila, pourquoi aboyi est-ce que askali ko yebisa bino mais bandeko toko yebisa bino ete Vital Kamerhe aboyi Kabila te mais aboyi entourage oyo ya Kabila. Soki Vital Kamerhe azwi Congo ekotikala kaka na souffrance, division ekokota na kati na Congo bandeko mpe mabele ya Kivu ekokende ekokoma ya bapaya pe mboka ya Congo ekokabwa na biteni mutu moko akoloba te ndenge tozali a bandeko tomona na kanabiso malamu ero tozali na poto me yebaka bino batabaza Bodon bokokoma batu ya pays mususu oyo olieke tozalaki ba Congolais yo komi no Bazaire komi pays mususu kote ya Bandundu pays mususu kote ya Kisangani pays mususu tokokoma biso ba Congolais o tozalaki ba Congolais liboke mais tokokoma ke non nga nazali na nga mutu ya pays boye mais tandis que na minute tozali koloba tozali ba Congolais mais Congo eza kokabwana na yango na tango Congo ezali kokabwana na batu o bazo signer ba pacte na bango bato bazali ko signer ke balia mbongo et ke basangana na batu oyo biso toyebi ke bazali ba Rwandais oyo batalisi biso basangana bokoma badati ya lelo ata après 10 ans 20 ans bandeko Congo bokoyoka est-ce que nana ndimaki Soudan ekozala bongo lelo tokomi komona nini alors bandeko ndenge tomoni ke Kivu ezali plus grand que Rwanda, plus grand que Uganda. Kivu wana nord na sud nango ezali munene. Rwanda ekokiko kota na kati ya Kivu wana 4 fois ou bien 3 fois et demi ekokota na Kivu. Tana na mboka munene ndenge wana oyo tozali koloba region munene. Alors bandeko soki kaka bazwi Kivu na bino batu bogangaka oyo tozana coltan oyo tozana minere oyo ekekoma ya bakivusien république mususu ekekoma kuna mpe bakotia basoda na bango basali mama na frontière ya kosakana te yo congolais oyo lobaka lingala kende lisusu kuna oyo toza bandeko non tokokabwana ndenge batu oyo basalaki partage ya mabele ya Afrika mpe bakabolaki yango na mur na Berlin kuna bandeko lelo kaka le même bato bakabolaki mabele ya Afrika bango pe mutu bazali kosala nyonso tu ba diviser Congo mboka oyo ezali plus grand 4 fois plus grand que la France ya solo bandeko esika oyo balingi bakabola yango 80 fois plus grand que la Belgique bandeko bazali kosala nyonso tu Congo ekokabwana voulu ou pas Congo ekokabwana soki congolais yo telemité pourquoi tokoloba ke Congo ekokabwana parce que ne mwanda ntemi déjà ye alingi gâteau da ye gâteau ezali kaka te ke na soutenir Vital Kamerhe à la présidence non bandeko ba politicien baza lokola bandoki ba politicien so boki politique eza mabeza ki ndoki alors batu wana o bozali kolanda biso bandeko baza batu moko très dangereux mwanda nteme aza très dangereux yebaka ba mikanda oya komaka na Kikongo wana muluba jamais akoki kotanga yango mungala akoki kotanga yango te ezali ba code kaka oya bango bata ba Congo kota ba odon kuna. Alors pourquoi koma yango na lingala te akoma kaka na Kikongo oya makasi bandeko boyebaka ke bazali ko préparer eloko moko lokola congolais azalaka na ye kaka boye bandeko matadi wana kaka bokenda kozwa oto ke matadi boye na boye boko comprendre te kota Bazaire komi république mususu botala nanu Belgique ndenge ezali muke botala Suisse ndenge ezali muke botala Hollande ndenge ezali muke ba Suisse wana ba Belgique Hollande ke kota na
Congo combien de fois abongo po banda ko kabola mboka ngo lokola ezali munene et développé na yango te ezali sous-développé batuti siko soko keina ba région mususu balataka bilamba te bafandaka na bazamba ba chemin de fer ezali te nzela ya motuka ezali te nzela ya mai ba bateau ezali te mboka oyo banda lelo tozali na 21e siècle mboka mobimba to créaka te bato bonkoko bakoya balobi ke bakoko basala liboka etikala toujours liboka kino lelo alors bandeko mboka na biso Congo tozali ko développer te yango mindele bazali ko kota na sima ba kamere sima ba mwanda ntemi mais le seul mutu oyo alingi ko bimisa peuple congolais na kati na boumbu Etienne Tshisekedi wa Mulumba azali ko bunda litine ezali juste po na mboka na ye mais bato ba sombi bango na mbongo bandeko combien de général congolais oyo bakufi na kati na Congo combien de général congolais oyo bazali bazwa déjà ba pension bazali ba jeune mais bazwa pension combien de général bien combien des officiers oyo bazali na kati na mboka ya Congo ke bazana ba grade mais ba fonction ezali te kende na ba poste clé nyonso tu na kati na Congo kende kaka tolo bakaka na port Matadi ba chef nyonso tu ya dédouanement o bazana bureau ya Matadi ba Rwandais chef tout ba Rwandais bato bazana se ezakaka ba subalterne na bango kaka ba congolais donc na mitu nyonso tu bazoko chaka Rwandais tala ndenge mboka ezali kokende mais congolais azali koyeba te mwanda ntemi ndenge azali déjà sodomisé esika oyo ba sodomisé na Vital Kamerhe esika oyo molimo santo to nguya oyo azalaka nango ya spiritualité ekimi ye azali na besoin azwa côté oyo ye ate ya bango côté spiritualité to nzambe ya bonkoko abungisa bango idéologie ba oyo nyonso tu bayambaki Yesu babunga balobaki au temps de la fin batu bamangomba ebele ekobima yango tomoni ke mosel na nzambe a trahir mboka na ye pona kokende lokoso zau teka kibunkolo na ye po na mbongo est-ce que mwanda nsemi akeko teka ki bukonzi na ye soit akeko teka Congo pona mbongo ya bana na ye pona mbongo na ye envoiement ou bien akei ko bongisa Congo yango bandeko lelo tolobaki vraiment esengeli to beta mbela pona makambu oyo etali Congo lelo vraiment na balusi misu nanga kote mususu pamba te na tanga ta makomi ya batu te vraiment pona za la distraite yango tozali koloba na bandeko oyo bozali kolanda biso likambo na mwanda ntemi tozali koloba yango bandeko oyo bokoyoka lisusu mutu moko boye na kati na Congo azali na suki ebele bo comprendre suki wana utilité nango ezali nini mpe mandefu ebele bo comprendre mandefu wana utilité nango ezali nini ezali po na musuki ezali po na koluka mbongo mandefu po na koteka mboka soki totali bien pamba te mboka na biso ezali kokende na yango mboka ekei ezali kokende mpe ezali kokende na yango moto toyebi te mpasi oyo tokosuka wapi yango tozali koloba na mpokwa malelo na masolo na biso ya se ya nzete esika oyo tozali kodévoiler ba secret nyonso tu oyo esengeli peuple ayoka tolekana epai ya papa na biso oyo tozali koloba ke général Le Kawele toyoka ye aloba oya ye esika o ba congolais bazana ko bunga bayoka eboto général Kawele topesio maloba amatonde mingi papa DSV pe merci mingi na remercier bandeko nyonso na pokola lelo na radio na sa résistance radio du solo na landio kaka bobe quelques minutes mais na lingi na mekako talisa yo ke na maruba ono so zali koloba ke Vital Kamerhe azali zaïrois congolais vraiment nazali kosenga mingi na molimbisi vraiment au retirer parole wana parce que Kamerhe n'est pas de notre, il est rwandais de père et de mère 100%. Merci ko papa na biso ndenge nini mwanda ntemi ndeko na biso Badengila alias ne mwanda nsemi akei ko rejoindre Vital Kamerhe akei pona lokoso ya mbongo soki totali ndeko ne mwana nsemi
azali même sage mayele koleka même Vital Kamerhe. Mais ce qui bomoni que ne moi Nansemi accueilli par Kamerhe, le moi Nansemi c'est un type qui est assoiffé d'argent, alingi mbongo mingi type wana boyebiete. Je connais des proches oya moi Nansemi ba information bazali ko pesa ngai le type à question alingi mbongo mingi koleka même bande quoi est propre. Donc ceux qui bomoni boka moité, ceux qui bomoni que ne moi Nansemi ake ko la coalition na Rwandais Kamerhe ba proposer mbongo ya mingi yango wana kei ko se réallier na ba Rwandais Vital Kamerhe. C'est facile comme bonjour. Pour ayebi que epaya Tshisekedi akozwa misolote parce que Tshisekedi azali mutu moko ya franc parler alingi pour a sauver nation na ye. Mais ne mo Nansemi lokola alingi mbongo mingi koleka même nzoto ya ye moko. C'est clair, c'est noir sur blanc. Yangwana kei ko kangamana Rwandais po ebike pa Rwandais akozwa $50,000, $100,000, mais soka yepa Tshisekedi alingi carte sur table alobi que non to tika makama mbongo na no sima to sauver na no pays oyo ezali en danger. Mais ne moi Nansemi alingi ta sauver pays en danger, mais ne moi Nansemi keinde po a se enrichir attendre salaire libumuna ye. Voilà papa DSB malobombo kayo na suki bobewana. Merci papa Nabiso général Kawele to le kanano et papa Nabiso Patrick Chibangu Toyokaye nde toleki pa Roger Kachama eboto. Oui, allô. Oui, to sa kolanda yo. Oui, voilà. Donc na bakamino so batu bauti koloba nayoki. Merci. Pour la likambu ya ne semi mwana so ne semi mwana ko to komone na zo ngapela ko kango mingi te. Mais ne likambu asali nde pena nde il faut ko kanga. Mais ndenge bande komisusu balobi que but na biso ya combat eza ne mwana semité. C'est vrai. Eza ne mwana semité eza Kanambe, Hippolyte Kanambe oyo to ko bengana les 6 ba leader nyonso le lokutu batine un message Joe Mindongala a passé le même message les 6 mwana wana il faut to bengana ye. Mais yene ngazawana yemoko nde mutami sala kate. Batu baza ko sala kaye pembeni on dirait ba Kamerhe na ba nese mi mwana na ba misusu wana nde batu wana pe soki to tiki bango nde batu bazo pe ça y force ya wana il faut to beta la CTP sur bango parce que bango nde baza ko ya na makasi ba pe ça kaye force. Donc makambu ya bongo ya traîtrisme il faut pas kotika ngo kaka ki ah bon to lobela ngo déjà 3 jours non. Traîtrisme ya pays et dans la jour té et dans la nombre à jour té oyo bakoki kolobela yango et dans le ko la moi ça tromper yo o koloba deux fois o koloba deux fois té o kolobela ngo ba parents o lobeli ba camarades o lobeli batu parce que dans likambo eza ko sala au face et bongo likambo mboka ba kamati mboka ba trahir et pas ya mupaya ah non. Ce qui bakoki concerne dans une émission mobilimité, on peut comprendre. Qu'il dans la 3 fois, on peut comprendre. Mais en parler, on doit en parler. Ce qui est pas, il y a psychiatre à Kolobaloka parle, loba. Et c'est ce que nous, on est en train de faire. On est en train de parler. Et parler, c'est bien. C'est faire passer le message. Et quand surtout c'est un message vrai, il faut vraiment le faire passer. N'ayez mes messages, il y a le 6 décembre, Kanambe, il faut qu'il n'y ait pas tout naïe nyonso. Donc, tout tient à moi, avec tout le monde, dégagé. Donc, on les appelle vrai. C'est une réalité. Matondo, nous ici, Maloba, Bilo Bolobaka. Eboto, Papa Nabiso. Eboto. Ngabe na lobby Eboto. Merci. Eboto Papa Nabiso Patrick Echi Ibango na banzi le 6 décembre na Mwanda Ntemi akokende akozonga na Rwanda parce que nationalité ya Mwanda Ntemi pe tokomi nango na doute aloba munoka mboka rien tokomi nango na doute yepe akozonga Rwanda toke yepe Papa Nabiso Roger Kachama
olandi papa na biso Patrick Chibango yo olobi nini nalandi kitoko DSV en tout cas aza mutamayele DSV oyebi eloko moko na kosouligner awa tangu balobaka congolais abosanaka facilement ezali nini ezalaka te parce que mémoire na biso esalaka te ezalaka manque ya d'information preuve ane omoni lelo oyo tango bapekisi makambo ya musique awa distraction est diminuée batu bakomi éveillé donc batu bakomi na conscience mutu na bango est tourné na mambo etali politique donc ezali dû à quoi ya kolobela oyo tozo lobela dès ce temps conférence nationale ezalaka Jacques Matanda aloba makambo ya oyo ya Kivu batu bazokota batu boye information wana la plupart ezalika limité na niveau ya conférence nationale DSV ezalika mingi na conférence nationale bato banoko na conférence nationale nde bango batu bazalaki na ba information wana mais le reste ya population bazalaki vraiment na information te batu bakomi koyeba makambu ya ba rebelle wana ezalaki na ba 96 ba 97 ba 96 ti bakoti wana na ba 95 togoloba mais tangu o ezalaki na début nango ti ba manœuvre rezo salama ba dénoncer yango na conférence nationale batu bayebaka yango te ezalaki manque ya information ya koloba nde biso tozo lobela makambu ya traître oyo azana biso sikoyo o bazo bima moko donc s'il faut to solo la ngoto koloba omoni tangu mama miza uti lobalika moko wa très important ablobi nini papa wana azana maturité te donc maturité politique ezate obi keza grave DSV bazolo baote azana 10 000 pamba mutu moka pitaki message awa balobi azaka na 10 000 adeptes mais na 10 000 adeptes wana soki bazui 10 000 Rwandais oyo bazok ba Burundais bazokota na Nord Kivu po baya o voter na Congo 10 000 oyebi keza ebele na mboka oyebi keza li ebele siko na bato wana nyonso 10 000 bazala désorienté ekozala neni eza pe cause moko eza munene na kati ya mboka na biso il faut pas communimiser babiloko mususu oyo ezali tangu bazolobela mboka ezala ke te tozolobela kaka likambo moko mais il faut batu bapanza poke parce que lelo na radio oyo batu mususu bazalaki te bayoki des souve soko tomonaka lelo barab baza na esprit bala barab soki likambo boy barab soki likambo soki ezalaki barab oyebi pourquoi parce que barab tango bana na bango babotamaka batiaka bango idéologie na mutu na bango ti azokola omoni chrétien azaboy omoni chrétien azaboy omoni chrétien azaboy mwana na tanga koli yo oyebisa makamusu te oyebisa ye makamusu te ayebi ka islam na tata na bango na mama na bango esili ayebi makamusu te donc c'est à cause ya ba information boy ya ko solola boy à chaque fois mutu azalaki te akozala mutu akoya lobby o akozala te akoyoka o pa ye ayoki ezalaka nengwana po mboka epusana batu bazalaka toujours na ba information na mutu SV alors oyo ngai vraiment na koloba na bandeko oyo bayaka ko déstabiliser lutte oyo ya koloba keno batu bazosolola mutu moko mais mutu wana tanga zo représenter quand même cause moko na kati ya mboka il faut toyeba que azali mutu oyo aza homme politicien ya mboka wana ya Congo et biso to kanisa ki ye azali congolais na ngambu na biso mais aponi lisusu bapaya oyo bazonyokola biso oyo babomi 8 millions de congolais oyo bazo violer ba mama na biso oyo bazo violer ba leki na biso basi na biso bana na biso donc bango wana nde oyo mwana nsemi ake kopona vraiment tolobela yete DSV alors ceux qui traître azali ne ka traître parce que azali député balobela yete mais oyo babengaka ba infiltré banani muto bazo benga za infiltré za très dangereux aza le rôle la virus soka koti akoki pe sa abebisi ba makambu nyonso tout et que batu bazokoka susu te ko raisonner na ndenge bazali ko raisonner liboso pour infiltrer moko boya yaki traître moko boya kotaki a déstabiliser bango alobi makambu oyo akoki ko lobate na batu bakotisa ngo na mitu na bango lelo zo confirmer biso kai awa ndenge utolo bamoni papa na ngai général akoti awa azuyo kaka na parti wana omoni gravité na ngo ndenge ezali donc lelo ndenge zo lobake a rejoindre Vital Kamerhe c'est que Vital Kamerhe azana e congolais donc ozomona donc na conscience ya mutu yotamola ndenge ni parce que so azaki congolais te
mais tant que Congolais, mutu ya Boudou dia Congo, azali représentant père spirituel ya Boudou dia Congo, akokaki jamais qu'on soit étranger à atika bana ya Congo, ndenge bango babenga. Mais aponi na ye kuna, alors, tolobi sikoyo nini? Akomi Congolais, sikoyo mwana mususu akozwa ndengwana, bana na biso bazokola kotoyo, bakoyoka na balobi mais bino molobaka ndengwana mais wana za Congolais. Ndenge nini tata wana sangai na ye parce qu'il y a un vrai Congolais. So batali kaka ba monika babité au pena ya bazaï. Donc mandefu ba manine tout ça et chef spirituel penza ya solo. Donc au monique ceux qui tozo solo lango bo ezali na raison. Donc des vena yebisio ndenge papa Patrick Alobi. S'il faut en parler, on doit le parler à chaque moment, à chaque heure, à chaque seconde. Donc o ezalaki message na émission à lelo pour la bande on biso ba confirmer, ils ne sont pas venus, ils se sont pas présentés. Donc ba comprendre na bango moko parce que Congolais azara muto acceptera te. Congolais aza mutu oyo tanga comprendre abeni manzaka olia lo barabaninga te bande ko bozulubaki ya solo en tout cas te confirmer papa wana to che mupanzi comme traître to yoga yesusu te. Enga kozala biso malamu soki balobaki bongo information est passée na batu bandamu na bango pe ya ba depth bangai pe ba comprendre mais lokola ba yete bazalika pe bango nyoso ba traître et boto na yo DSV na zone solo maloba. Merci.